Coucou la famille. Bah, bonjour, bonsoir. Oh, ça fait longtemps, hein, la salle dans l'émission T. Ça fait longtemps, coucou la famille. Coucou, bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika bizubino, boboto bondeko. Nakatia mabota nabino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien, bandeko nanga. Voilà, tozaki na matanga, voilà. Après la pluie, les ouragans, c'est les beaux temps. Voilà, toujours continuer la vie, que son âme repose en paix. Voilà, Naza de retour à la maison. Ah, vraiment, la lingamusa, nanga mingi ya YouTube, na kanisa kiango mingi. Bon, je n'ai pas eu le temps. Il y a que ça, émission. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Na pesi ba fan nanga nyoso, o ba linganga, o ba moni vraiment que ala danoise a manqué biso. Na pesi mino bambote belé, des gros bisous à vous. Et puis ba fan nyonso, surtout à Belgique, place Nazalaki, na kutanaki na ebele. Vraiment c'est gentil. Na monique musala oyo, ba te belé bazoka un plus. Surtout ba fan nanga ba maman o baza ko na ba âge nanga. Vraiment nazo kutana bino, nazo zo ba cadeau ya maputa, ba mso ba sombe nga ba bracelet. Ande komoka pesa nga kutu bracelet na emoka latina liboko alobi la danoise na bénir yo na bracelet. Vraiment bandeko na sepeli makasi. Et puis tozangi te to pesa pa bambote so ebele et pa ya Marie bino mo boyebi azana kati ya galerie na Bruxelles to kasoko kekuna ozanga to so ba bijoux na ya bien garanti. Autant balobi garantie za garantie o la tango tim ko lokufa pe nzuluka te. Donc OK kaka kuna omona ka mama na biso asekaka vraiment makasi nzela minu na se nzela minu likolo ye wana ya Marie olobi kana komba la danoise en tout cas okozwa discount hein ba okitsela yo prix. Voilà to pesi ba mbote belé lisusu wana ba émission na pesa moi ba te belé ba mbote ba o ba soutenir nga makasi na kati ya Bruxelles pendant la période oyo na pesi Mike Schengen mwana pota tongo Mike Schengen na kati ya Bruxelles. Voilà bambote na o yangwana to pesi ebele to zangisi pete oya biso Willy Lubokolo mwana matadi ya tongo Willy Lubokolo na kati ya Liège lata kitoko mobali kitoko na mwasi na ye na bana bizu na bino yango wana. Tokepe na kati Allemagne to pesi pe ndeko na so mobali wana yaya Anderson Lubokolo c'est kaka voilà to pesi pe ba gros bisous vraiment famille Lubokolo bino nyonso na pesi bino bambote belé famille Banza aussi des gros bisous ba nyonso balinganga bambote na bino. Voilà bandeko nanga bomo na photo na cheli bino mo bomo ezali Nana Bafana. Bande boyebi nga nazalanga na parti prité ngai nazalanga na sentiment te ya ke muto fan oboete so na molika moboe motema na ngai ezotungisa nga na loba na yaka to partager na bino. Bande ko na ngai kolamuka Mimi soki Chikeva akufi. Mimi Chikeva akufi en tout cas zaki muta ba musicien belé bino mo bomona ki Kofi pe a telemina Cindy Leker ba ko saluer corps wana hein bomoni ba musicien belé batu ebele bandeko nanga nalandi pe manike nenga lobeli yango epesi nga pe moins inspiration na yo sala analyse na wata lobby ndenge manike alobeli liwaya Mimi Chikeva. Donc manike alo apesi nga lisusu posa ya kolanda ba prophétie alobi ba négligeaka ba prophétie te. Voilà, en tout cas manike ata ba finga ko muta ya bakwiti mais na bakwiti wana na yeba akena oza mayele oza pina mayele pe félicitations na ndenge mwana no asisa ki classe avec ba point belé ya bola ike mission bo partager bandi ko na ngai mukola liboso na mona ka video ya bafana o bozo mona liboso mwasi afali ipupa akendeki na ndaka ba Mimi Chikeva na moni ya sololi na batu papa kaka na kacha matanga wana fungoli saki na ye azwi mbongo apesi nani babenga kena Kisinjora bande ko saki pona ngai
on analyse nanga ezaki déjà signe ya mabe esala mabongo te yo ye na matanga boza na kati ya matanga soko kofungola sac na yo otia mbongo eza mpono pesa cotisation na famille yo bakufeli mais eza te mpono ya na matanga obanda kopesaka bato lokwa bakisi njora kingandi bambongo eza bien te ezopesa signe moko ndenge nini comme si bino bato boza na kopi ya liwa ya mutu wana parce que nde na oyebisa bino ezalaka bongo au moins na matanga bato mingi bazaka ba na kopi ya kindoki bale mutu bien nini ba omona bazoluka nani akozwa mbongo moko boye ya sacrifice pona mukumba wana elongwa na maboko na biso mutu mususu amema yango yango il faut que ça la attention même bakisi njora nde bozomona ba mimi chike soki ba mimi chike vande bazokufa boye ezote ya bino te bozo ya pe ozwi na yo pe mbongo na oyo bimi na saki ya nana na lobi te ke banana mutu bale bango na boy bosala ngebe mission botia photo na nga bo banda ko finga nga non nga na ola musabato conscience voilà bon so pe botia photo na nga bo fingi nga je m'en fous voilà donc batu musu baza bon nde na ola sabino conscience bokeba so oke na matanga ozona batu mo bazo soupçonner bango ke bakoza la bandoki bakoza la bato basali mutu mabe ou bien kaka na mie papa leki na bino moboye noko na bino azwi mbongo na godi na e apesi yo na matanga olia kotize na apesi yo yaya kozwa te kieboko ya komema mukumba ya mutu wana kufi alors bakisi njora bazomona kama makambo ndengwana lo muninga kufi lo la musa conscience nana zobimisa mbongo na saki na ye azopesa ye bazofilme yango bandeko nanga j'espère que naza na image wana mais na uti kokoma lelo nakomaki lelo na ba 4h du matin donc naza na temps koluka ba image wana te alors epesa inga moi choc kolongwa su wana tellement batu baloba na banana mingi bokufelaki camarade na bango moko akufaki na France autaka Italia komi kovana na France okufelaki bolataki pembe jour alibala na ye pembe bala moko ba changer balobi ya mbalo tokolata noir bien si bolati noir eza nango mabete eza nango kuchimba même na bamindele même bawapi balata pe ba noir so muta kufeli et bon yo bafana noir yango tina voile okanisa fali muta kufi sikoyo mwana mwasi anga kufi relation nini bino bozalani nango na ye comme si okufeli mobali mama na batongo bamonaka yo batalaka yo bazaka proche na yo tango laksi bango bona okende matanga boye na kobwaka mwana mwa voile yaya musulman eza eloko ni basalam bandeko nanga ba musulman elateli ya ndenge nini nana nga nazo comprendre te bandeko bomeka na koyebisa ngai soki ezalaka bongo bandeko botika bajeko mutu akufi azalaki kaka soki mama présidente ya bawarrior kaka donc biloko yango mpena botena yango a cœur donc mama présidente yango en tout cas basignaka bapacte na kati bongo modeli nana alati bandeko bino mo botala oyebi ke natali kaka na bi na ye moko pe mwana nanga Fally Ipupa ondoko omona te ozomona modeli mwana no alati ndenge pardon mwasi no alati modela ndenge nini papa botalaka pe siko mukolo yoko kufa aolata ndeni nana natuni kaka lelo Fally Ipupa kufi okolata ndenge nini babima musu babombaka basambwisaka biloko bisambwisa te bandeko nanga biloko musu babombaka eza na baceremonie moko précieux oyo etali famille na yo oyo etali environnement na yo sikoyo deja oyo ndenge oli olata jour mukolo musu Fally akufi yo kelata ngo epa mimi Fally ozwa foulard moko boya noir o bambi na mutu mais okoki kosomba voile wana te eza na mwa bamayaka boye nde okende kolata mpo na mimi akufi en tout cas esalinga nzoto kobanga
esalinga nzoto malili ezolakisa nini signe wana ezolakisa nini bandeko nanga ndenge pe tolataka boye ezaka na basignification ya komona ka mutu musu alati boye te surtout na bafete ya mariage na bamatanga na banini ezaka na basignification veve aza na ndenge ne alatelaka bino mpe bacamarade même azaki présidente na bino bawarrior mais aza mobali na yo te aza mwasi na yo te aza mama na yo te même mama na yo akufi okomamika voile wana na mutu te en tout cas bafani okamwisaki nga makasi kozongela biyema boye ata mokolo moko te soki mpenza bato bakonseyaka yo te olataka na yoka bilata yaya tika fozala na mutu oza mwasi ya grand star oza mwasi ya pambala te mama même avobima na matanga il faut zwa bakonseye batala tellement bakonseye moko bozwaka bazalaka mpe ka bafani na bino ata moni eloko esimbi te tellement yo ozomona yango danse osombi yango so na Dubai soki na kato kuna na Kisasa ale baomona yango ka final olataki tuki mabe makasi na misu nanga kozongela yango lisu te bombango mokolo okufela mobali bolinga te un jour biso nyonso to okufa un jour pe fali okufa nana okufa ngana kokufa yo po zotala ngokufa nyonso to okufa donc bandeko nanga esala inga pasi abima ona bi tambo na mukilo mona makambo ezalaka te ezopesa ba signe diabolique ezopesa ba signe moko ya mabe ezopesa ba signe moko neti likambu mobo eza wana na molili likambu moko bo eza wana mimi wana bobalaka ye na butu bobalisaka ye nani oyo yokende kolatela ye bongo mama ezalaka te même bafamille na ye babwakeli ye voile na elongi te ndeko na ngai en tout cas bino bato boyoka nga bopartage bolaike na boka bacommentaire na bino lokwa bolingaka kofinga bofinga me ngai na oyebisa bino vérité ke ebimi nango bien te alati bien te en tout cas ebimi bien te bamakambo ebele kobimaka na poasa kaka na babiyema kaka boye ezalaka te aza mwana mwasi monga nalingaka ye mingi nga bato nalingaka nde bango na yaka kwa penza kobeta fimbu so basali mabe so omoni ngai na ye na saleli émission ye bake na lingako so na lingako te na obeta ngo ka no kipete belo kwa na lingaka nana na ye na bika bima na ezaki mabe ko lata su bongo te lata na yo noir kanga foulard na yo na mutu noir mais okoki ko bwaka mana voile te surtout muta kufi kaza mwasi lokola yo so kazaki kutu ata edi badiata muta kufi toko comprendre ta musa zolela ye aye ko accompagner nana boduka bolela bolata voile mais mutu akufi mwana mwasi ngo pa kufi mobali malunga azate siko yo zolata voile o accompagner nani nana en tout cas opesi pasi na soni na ebite soki kanga momu na monyango na ai na oyo mais non o bala musa conscience te bola musa conscience boyeba nini mwasi akendanga na matanga lati voile balata yango na circonstance nini kutu tanga to kufeli mwana na o lata voile te talaka mwana oyo boti o finika kutelongi na voile te bongo a plus forte raison ka camarade ata kutu asala publicité yango mais abande ko futama quand même aza mwana musala na bino mimi aza mwana musala na bino so bwana likambo pe na mimi te so maboko na bino eza pembe na matanga na ye kola tele ba voile ya nini ya makambo nini bandeko boyeba kolataka na bamatanga boyeba kolata na bacirconstance nyonso yeba bima nini okolata surtout soko oza bato bamatala na bato batalaka bino fo yeba po yeba ke teni nyonso kolata bato bakokritike yango makasi tolongwe pe wana na entre parenthèses na oke na suka kofi pe abwakamaki na veste na ye
ebimisi mwa bansala la pembeni abeti mwa periki ne na mutu. Voilà côté na pe tokolo bana biso mabete parce que Mimi azaki mutu ba fashion. Omoni Cindy Leker ndenga yaki. Cindy Leker aye bien. Très bien bafana. Ata bolingaka Kofi te. Mais tala ka exemple, tala Cindy Leker ndenga yaki. Ba yaka bongo na matanga yaya. Ba yaka bongo tala Cindy Leker. Aye na ndenge moko donc ozomona ke mutu aye na matanga. Na matanga moko ya mutu moko bapesaka ye respect. Mais yo zo na matanga loko oza mama moko bokomi mama moko bandingari so komi mama moko ya ba Dubai yo. So ko za mama soki ya banani nazo comprendre te bafana et sopi o makasi. En tout cas harmonie wana esimbité fallait pour pas aina e bien bana mibali bazana bango classique. Bon Kofi yo pe perruque wana ochaki bon to boité azane mutaba fashion to chiki yo to simbo na ba perruque na ote. Mais bafana stoppé et sopio et sali qui toko ata mukete. En tout cas habillement wana non. L'un exemple à Cindy Leker, bien habillé, bien parfumé, très bien présentation mon matanga ya propre. En tout cas bravo. Bon bande konangai na tikibino ba oyo so bolingaka la danoise vraiment naza fatigué. Lelo mana kangaki téléphone nanga na boy ko yamba bapel na obandaka ko yamba bapel lobby lundi. Je suis très fatigué et puis voilà bande konanga ya live together ba oyo nyoso na pesa bino ba rendez-vous bo benganga partir à lobby kuna boza bienvenue soko landinga ka lelo. Voilà c'est Nazali Mamale qui na la danoise likez émission et puis abonnez-vous. Toko masiko to bunda toko na 50 000 abonnés. Abonnez-vous massivement. Ceux qui n'ont s'abonner te kende place ba s'abonnaka, s'abonnez-vous et puis partagez l'émission. Likez bande konangai na TikTok bonyo kwa makabo tapotaka ko fina awo eza facile o cheka kawano like émission et puis ça ka sebe na malamu et puis ba to live together ba o nyoso bazo sentir celle ba o bazana mobilité ozana mwasité ovandi na Europe ovandi na Amérique ovandi na Canada Europe Amérique Canada voilà bo bengi la danoise na 0044 74 38 03 16 23 ozwanga tozana site de rencontre to sangisaka basi na mibali o bazana cadre solitude pona ba trouver vie moko équilibrée, vie moko ya bonheur, vie moko babima na solitude. Alors, si vous êtes intéressé, appelle-moi, to salela yo choix ya bien. Boti kala malamu, wana mama leki na bino la danoise. Bye bisous.